aux approches à musée à Edine. Mais tout le monde a pris l'Iwan. Musée, chute l'église, nous avons mal fait papo. Atika la nza matika koye bisete que non si manaye bacha pasteur tel va remplacer par que pasteur moko boye avant que Moussa koufa parce que moi si manaye bacha ki mwana nae wana c'est comme si na pe na mwana nzambe madame il paraîtrait que azangi nae vraiment na bonzambe te o azalaki polygame na basimi balé o abana ko mela masanga charge boya ko pesa ya nzambe madame ko diriger au commission nzambe madame net que boutique à famille ndeko mususu azwango te etikala na famille ba mabonze kota bo pesi mwana akoki ko dirigeant ngote par rapport à vie o ki abandaki ko menende ememaki ye na liwa besi ya nzambe malamu ebandaki wa muze nzamba yebisaki eloko te après yesu ke nanya remplacer muze aidi na bala azalaki ye muze boloko tangaz biso nyonso atanga na ibai que un jour parce que ça te que kaka mukolo ndi akokufa okoso tukapele ki akufi mukolo atika mais to yebaki que muze na ndi a remplacer loba yo li wana ma solo changer yo bo zaki na katiti so yebi ata yo no yebi wana oyebi que église neto zalaiko muze aidi na zaki na mbuya na nzambe moto ya terrible ya côté ya mais na oyo penze etala ki administration mutakoka ko maîtriser ngo nde boloko mais oyebi église à moment wana ezaki entouré na baluba comment maman il paraît que maman da s'imposer qui famille va s'imposer non na avec cette histoire vraie na yebi muza linga ke d'Afrique du Sud malade selon ye azaki na sengo ya kotika pefa te pefa ezali ba musée na bon natanga ba kombote po yo bo na biso histoire yo yebi mais ba wana nde ba imposa ki ba lobi omoni ba boloko ol ba musée mbundu asanga oyebi bango ba grand mususu lokola ba oyo yebi c'est que ba otala ke soki bato batikali une église est comme bien organisée parce que ata yo moko yebi ozali mwana nzambe malamu soki papa boloko atikala ka église wana ba musée ndamboma batikala ka église te lelo mona ba église eze belebele ba pasteur ba uti na nzambe malamu sima ya musée bo remplacer ki mwana na epefa et qui musée volonté na été mais nzambe pas yebisa ki était pousser comment atikaki maloba te papa muta comme déjà faible avant que le premier tour pour que le premier tour ti ayapi kozonga tanga zongi omoni mo mufuma moko compliqué koti ba remplacer mère boy ba dribbler c'est-à-dire l'église comment on corrompu donc na inga ko bete église ba solo église na la gitan ya koyoka nzambe te ki bonzambe sa ite nzoto ne salaki na ba profit na bino sima ya musée bo remplacer ki mwana na epefa et qui musée volonté na été mais nzambe pas yebisa ki était pousser comment atikaki maloba te papa muta comme déjà faible avant que le premier tour pour que le premier tour ti ayapi kozonga tanga zongi omoni mo mufuma moko compliqué koti ba remplacer mère boy ba dribbler c'est-à-dire l'église comment on corrompu donc na inga ko bete église ba solo église na la gitan ya koyoka nzambe te ki bonzambe sa ite nzoto ne salaki na ba profit na bino oyebi ata Jésus azaki na disciple moko azola na tolo na ye so landeli disciple wana okuta ke azaki penza makila na ye ya onde bochaki pefa musée pefa memie na liwa akufi soki na ba 30 et quelques akufi trop jeune on peut se charger que esengelaki te ekoki na été mais c'est la polygamie ezala so azali na basi mibale mwasi moko azalaki kote na biso na beau marché ya titre foncier oyo bino bozelaki hotel ya ovanda ozomona ozokonfitiko botie na nzambe malamu obomona vision ya musée omoni ke vision wana ekufa te oyo aye mikolo quand même azo sensibiliser omona mpe ke mwa mouvement ezozonga ezonga mais du moins moto nyonso mwana nyonso akokana na papa te mais tout disciple accompli akoki kosala mpe plus que papa mais bakokana te aidi na bala azalaki mutu na ndenge na ye
bana pe ya obota baza pe batu na ndenge na bango biso tanga na bongo motema naza déjà pasteur tozoya na kinkole wana tozoya assemblée générale ndenge ezalaka oh to banda pe na boyo toza na mama ye bon eza na salle moko kuna to bando benga mama ye so biso tu ba pasteur toye to bando sopana wana to la wana to la kati wana mona pu pe fabena ye ayibi mutuka père na bango ayibi mutuka ni ya nini wana manisan ayibi yango akenda ngo ti bosu tuka pe boye na basi pe na kati wana et musée abanda toujours ko yebisa biso ke botala été er na ye ko kinamte bon nyonso wana ba grand pasteur na benga bango ba grand parce que baza ba ene ba ko trouver que musée quand même akoki kotika te que fondement nyonso ebeba bazo sala effort ne fiske bazo ata mwana moko akoka pe kolanda idéologie ya papa na bango mais ça qui toujours difficile alors Monique a couché trop jeune oh monsieur super les cadets hein Aidine je crois au yebi tala ninge ba yeko imposer ya comme pasteur provincial ya ba mikolo na ba bisika ba poison ko na sali combien de temps tant muke accueilli c'est que eza ba leçon na vie tangu oza vous avez côté ba imposer ba tchaki au côté ya ba kisangani kuna OK ache pasteur provincial akende ki aotambola zonga ina carton poison na kati bon na évité ça les poison peut-être nzambe abengaki Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci, na bien de partout. Merci, na pasteur Fez Amissi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na Philomoko ya Motema ya Bivens de depuis Londres, na maman Gisèle, Motema papa Emmanuel na Boston. La humble servante de l'Éternel, maman Dorcas Mvangonzama Lola Amono. Bonzambe, na Bonzambe. Lola Ezofutas, mon nom Toya Kolobaki Nzama Boto Poye. De ce soir bien-aimé, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso. Nzela ya Lola, nous avons moko ya bassin Nanzam Oke Boyebi, tout ce ya Magie déjà. Bonne l'homme de Dieu, shalom. Shalom, journaliste intelligent. Sentez-vous bien? Très très bien. En tout cas, mbote na tout le monde à Zolanda Biso. Je crois Nzambe ya Lola a permettre encore de kutana lelo. C'est pourquoi Eza Abino, pasteur Jean-Paul Njate Wemba. Peut-être qu'on a Ezali, l'homme de Dieu, Azali une église prophétique évangélique, la joie du ciel. Mais Eza Mutu, Azana source Skauti, Aza Mutu Oyo, pasteur, to grand serviteur de Dieu, Aïdi Nabala, Mutacha Kibiso Maboko, depuis 1992. Alors, tous a évolué Tilelo et avant de quitter Fepako. Tokomaki epana kambia ilingomba to sololi na kimia nyoso pe to kita c'est pourquoi tu veux continuer musana nzambe azo continuer kufungula et nous nous garder na lelo na papa no musée indi na bani en tout cas aza mutumoko c'est que ceux qui kokende au-delà to boloba ke nzambe a s'incarner kikati na ye parce que oui aza homme moko d'abord humble au sakanate c'est que tant na mona lelo te azala pendaka et je sais que avant de sika ya kimia benzambe azana et de deux atikeli biso quand même comment servir Dieu c'est que idéologie na ye ezali c'est pourquoi moni tozo évoluer na oya atikela biso musali nzambe penza musana nzambe penza. Mais comment vous trouvez ça que papa Bando Bazola na biso tout le monde qui ba Eli et akendaki batiki ba Élisée ba continuer na mission ba prophète belé et que musée le lot que akufa akenda mais simana c'est comme si que tant que musée que akena maramamion tout nzambe madame le lot kita parce que ngapi na mona nzambe madame na ba mumude na bon marché toyema na ba malaika na ba chorale na ba chouapa na chaque fin du mois comment on que par rapport que lorsque musée azaki vivant église ezaki likolo bonzambe banine yekuta da peur ya ba église de réveil au Congo départ na nzama benge simana ye nzambe malamu bes moye salmi wana ya makasi ezanini bon oyebi serviteur de Dieu total akape moko esika mutu azalaki oyo ko remplacer ye tango zo remplacer mutu moko azalaki très puissant c'est que il faut qu'on multiplier ba méthode ya koluka nzambe de façon que au maintenir na équilibre na yo wana
Et puis Nzambe a ajouté encore quelque chose nayo. Mais à dire nawe etali Nzambe malamu na okota pena kuna teze église nanga. Ça c'est na uti biso peto utakuna to baptême kuna na piscine ya chwapa. La piscine malgré ça va biloko mukeyo un peu modifié parce que le baptême ça est na piscine té fait na ma yezocho la mais du moins il a dit na piscine piscine OK to sur to ko bana biso to na émission biso bana Nzambe malamu vraiment mais papa mutachaka piscine wana côté wana yoka Nzambe bien té ou comment. Bon, au moins la piscine est dans Nzambe malamu non? Na ibi piscine na biso ya kata ya chapa. Oui, la mpandi boye, ba toilette, eza piscine. Papa chaki piscine wana, ce n'est pas que Nzambe parce que za ba biloko mususu, muto osala yango selon ye. Na ndenge amoneli mokili. Lelo tozana ba pasteur mususu pe o mona cha piscine, pourquoi azobanga ebali. Mais ayebi ke batem fait ça mane ebali. Mais a cha piscine par rapport à kuna ne balé na boke kokufa. A considérer que piscine eza mai ya baptiser. Or piscine eza mai ya baptiser te parce que baptême eza muto ozinda mabe choli abemi asika. Mais mai ya piscine eza sur place kabo. Ozindi c'est que ozobima pe kana même mabe wana. C'est pourquoi on a l'église ils ont changé tout. Bon côté wana musée indi là-bas la salle que erreur mo wana musée aidini. Bon ils ont erreur comme tel tel. Au moment Jésus à l'obi boke ne baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les lots va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme au nom de Jésus. C'est-à-dire au fur et à mesure mokiliezo fungama Nzambe pe azo continuer ko bimisa ba révélation mususu eza caché parce que Jésus moko alobaki que tant le Saint-Esprit akoya aye sabino ma mususu ngana lobité parce que ye moko ndeka Saint-Esprit à côté akolobaki zalaki erreur bon pas du tout mais dis-moi ça peut mutu aza mutu parce que aidi nabala aza papa o yanga penza et nayebi kama histoire na ye muke oyebi que avant ya koyamba Jésus azala na bakisi Yesu abeti au coup de tête au tel matin. Et puis tinde na okende na campagne au jour ake kozwa bonzambe wana kaka na kisi na ye wana mais yango tende ko sala ke azala sorte mutu ya to koma kwa adorer ke nyonso asala ke ezaki kaya bien non l'homme nyonso azaka toujours faillible mais du moins na o etali bonzambe ah non aza mutu moko terrible. C'est terrible et de trois azaki assoiffé en bon côté ndingi na mona lelo. Ah bon? Oui. Musée Aidin? Aidin nabala. Là tu dis di bosso te va prier miracle. A prier il faut pas ça bon rien. Nga zalaki pasteur na ye. Atinda ngwana kwa mutu. Na o uta kwa mutu chaque fin du mois to ya na ba rapport. O mona pendo na rapport boye. Atali nombre abandimi, atali pe finance ninge koti. Et na fin de compte boye. Azimbo onyo soyaki nango wana azon selio pe oke nango nazwa chance ya koyamba ye tour moko na biangala aya boye to sambeli biloko nyonso to bongiselaki oh akoma kende boye aye bisi bandimike soki nga na ye mupaya basaleli nga boye bon père na bino kozala naye azwi biloko tuwa na atiki yango monake egardaki ye na bonzambe ti na suka alors lelo compliqué. L'enseignement est comme quoi qui perd de réveil. Papa, yo outi na Nzambe malamu. Nzambe malamu. Eza comme église comme nango eza fait pako. Fraternité évangélique de la Pentecôte. C'est pas une église de réveil. De la Pentecôte au Congo. Ata ba papa o ba yamba ki ya ba papa Nkelani. Bazali non? Est-ce que azate azalit? Si bango baza bato a réveil mais ba papa na bato baza ba les premiers na côté a réveil mais on va s'amener na mamba réveil c'est-à-dire que je veux dire par là nangi kota disaki église de réveil Bible lobby si je vis ce n'est pas moi qui vis c'est tout déjà yambi Jésus c'est que Jésus nda komi ko vivre katinae Jésus ala la katin ne dort ni ne sommeil ni déso la muka pour comme que réveil c'est-à-dire ils ont un pouvoir magique et la mouki église. Donc mon est réveillé. Alors, fait pas que soit Aïdi Nabala, Azaki m'a réveillé, Azaki m'a Pentecôte. C'est que Azaki borné sur le Saint-Esprit. Les lois ont la magie penda et côté une église et
batu baza ko appuyer yango alors jour moko tozo kende na papa idine na côté ya bazamba wana kinkole kuna tuna nzela zamba kaka tokende tokutani na pasteur moko na otanga kombone ete azana sultan nzambala na babiloko na bango ba croix ainsi de suite na tuni papa na bime ndabe na za pasteur tu biso maboko te comme ba pasteur et puis na okende pe na côté ya na libanda pourquoi pas ko latisa biso pebo apesa nga verset moko ti lelo na simba ngo ata na za ko lala na sutuki ka na tangi yango 2 Corinthiens chapitre 3 les versets 14 à 15 alobi ti lelo ceux qui bazana nous kotanga Moïse et la maison si pas bango na mitema pe bazo disparaître en Christ c'est que tango moni ga mutu akomi na ba rite de Moïse et si lui akomi na kabale juif et eza boko kwa bayuda eza différent na bonzambe kasi bino baloba ke yesu ayela ne pona bayuda non ndeni bozo bake bango nde bakoti kisi na kati église bien sûr yesu ayela ki bayuda mais avant kende Bible lobi na Romain à 4 étapes wana atie pembeni pour remplacer biso c'est que biso na bayuda toza différent bayuda bakobika na grâce biso tokobika na kondima biso toza ba chrétien tobika na grâce te ndenge na okaka ba bisika mosusu mais du moins biso tobika na kondima so ndimi Jésus te obika te or kuna na bango ba juif ti lelo daye baboya Jésus oyebi kuna benda ata ndenge balobi o kuna balobi so te Jésus babomi yo depuis kala bandima Jésus nanu te c'est que bango baza ba chrétien te. Merci beaucoup papa. Vous avez confirmé que magie est côté dans cette église des réveils qui ses amis. Très bien, nous avons confirmé parce que Nalandi n'habite na bengae nani alaki pekaka de connexion de même malamu alaki secrétaire papa Sony Kafuta ouais. Nalanda ye na émission azolo bandenge ba prophète mususu ba ki ko témoigner pa na ye que ba okende na ebale mutu moko amulaye abimela bango. Bon. Ah. Et puis il a confirmé que c'est magie. Alors, en dehors, il y a Wana. Papa, Babilo Kozo, Kalokola, Moutawa Sala Service Mobimba. Il y a Anouka. Est-ce que Bisso n'a pas tité aux Wani? Les Abilo qu'on a bango la ténèbre, les a réveillés. Alors, Bazana mission na bango, Bisso peut te donner Oya Bisso. Bisso te zali pour n'a pas dépeupler quand il y a diable. Toko tisabatu na ka nzambe bango pe baza pa na ko dépeupler ka nzambe parce que eza inévitable bible lobi to komi na moment ya apostasie c'est que eza ndenge pokwa ekomaka butuko ekomaka mutu abenga yango te yango kane to za na moyibo ti omona père mo pa to komi butu olinga te butu ekoya c'est-à-dire na moment to za église ekomi na temps ya suka olinga te biloko wana ekoya pourquoi o baza faible balongwa na bonzambe ndio yoki bible lobi na verset totangi na 14 alobi c'est en Christ qu'il disparaît ba olongwa na Christ ba okoma siko na banani alors oza comme na 15 ans ajouter que ti lelo ceux qui bazo sambela selon les rites de Moïse et lambe kangi bango na mitema or Moïse po aye ba ke muta comme musali ya nzambe la première des choses il faut aye bazana libotani na Aaron ya mibale il faut azwa mafuta asopela ye na mutu ya misatu il faut azwa nzambala ala tisaye or biso toza différent na bango parce que biso toza ouin na huile te toza ouin na Saint-Esprit c'est pourquoi actuellement nous ne nous servons pas d'huile d'onction mais nous servons de l'onction du Saint-Esprit c'est-à-dire mutu nyonso alandanga ke po akoma musali ya nzambe asopela ye mafuta na mutu yeba que inconscient ou conscient à côté déjà na kabale juif aza nzambe lisute. Ah bon? Oui. Ndenge bazo wendre bango ba consacrer bango ko sopa mafuta bongo eza ki bonzambe te. Bonzambe te biso mutazo wendre biso eza Dieu yemoko. Ndenge 2 Corinthiens alobi celui qui nous oint c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Homme abandaki ko wendre batu na tango Moïse kuna na kala. Aoza huile d'onction. Et les lots okuta ba huile angope eza d'onction comme tel.
moto azwi ka huile d'olive abandi kosopela bato moto azwi huile d'olive abandi kosala baservice. Or ba huile wana ata na ntango ya kala ezalaki mélange ya 5 produits. Est-ce que okanisi babiloko basopela bato na moto oyo eza 5 produits nde yango aidi na bala yebisaki nga lobi papa babilamba ozolulo lobi okomona baamatere nango bakokoma plein na mokili oyo. C'est pourquoi naye komona na bapere mosusu tozalaki na bango na nzambe malamu wana na fepako lelo okuta mutu alongwa akoma na bamafuta. Mafuta d'ailleurs mafuta à vrai dire eza nde moko na bapondu na bandunda na biloko akolia. Nzambe asalaki yango atiaki pouvoir moko curatif na kati ke ntango ozolia ebikisa yo. Mais mafuta ezoya kobeba soki basambeli mpo na yango. Ntango moto azwi mafuta a prier, c'est-à-dire ata kuna na exode yango soki opermettre totanga kama verset moko moke malgré toyeli yango mpenza lelo te mais totanga kama verset moko exode okende komona comment bato baza komibebisa na bapratique oyo ezali démoniaque mais baocomprendre essence na yango te. Exode chapitre 30 tozotanga verset parce que toza kama mbangu kuna ozolanda biso mpe tanga na biso ensemble. Chapitre 30 le verset 32 à 33 la Bible nous dit on ne répandra point bon tobanda na 31 po tozwa mwa sens nango. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Soulignez wana. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. 33. Quiconque en composera de semblable. Soulignez wana. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. C'est-à-dire, moutunios au prophète, au apôtre, au salaka ba service ya huile, azana kati ya kolongola batu na bonzambe, au kotisa bango na kabal juif sans le savoir. OK. Parce que Bible le bongo, quiconque en composera de semblable sera retranché. C'est-à-dire, tant on dit ma peine pesi mutu na ba sopeli o mafuta, on dit mi kolongwa ya Christ parce que Christ la qui signe ouais. Lelo il faut Christ ndé mutu nyonso o ko bakaza chrétien, c'est-à-dire d'abord il phase à la ouin na Saint-Esprit. Onction ya Saint-Esprit et que c'est ni na onction ya huile d'olive, huile d'onction parce que ça des sacerdoces étambola ensemble té. La sacerdoce mibalo étambola ensemble té. Sacerdoce ya kala ezaki posé ya ke il faut ba sopela mutu mafuta na mutu mais sacerdoce ya sika ezali il faut mutu azwa le Saint-Esprit, c'est-à-dire mutu akoye bisote ke azana Saint-Esprit aussi longtemps que azana mafuta na maboko. C'est que mutu nyonso azo salela ba service ya huile il est du diable actuellement là et tant oza derrière ye c'est pourquoi ba simana bango kokuta banzambala kokuta ba talite na yoki ba débat mikolo uti koleka bango na bango oyo bongo yo sale la talite oyo bongo yo nzambala oyo. C'est que comment boîte na bango c'est bien organisé et c'est pour déstabiliser l'église. Alors moi na nzambe ozolanda biso lelo chafwa na yo likolo na Christ, celui qui a tout. Ce que vous en avez, vous en avez. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est ce que Mouzé a dit, tant on consacré, on utiliser ma foutatte. Jamais. Mais Bible vous imposerez les mains. Même na oetali kosambe la pona bato, c'est juste imposition de mains. Quoi roler mout, ezaka imposition de mains. Autant que la Bible dans le Nouveau Testament, est-ce que l'église est bandit? Dans Actes des Apôtres. Tant que Nzambe ayebisi bango ba ogene, ayebisi bango bochelanga deux personnes à part. N'habite sokolo ki ayebisa bango ke boza mafuta bosopa likolo na bango. Non. Imposition kaka ya main. C'est-à-dire mutu comme serviteur de Dieu lelo, l'homme o azali boso na ye, lokola maître dirigeant na ye parce que aza ouin na Saint-Esprit a imposé ka maboko. Aidi na bala bandeka ko imposer biso maboko.
atika kosalela biloko ya bamai te ya bamafuta te parce que biso mpenza nazalaki proche ntina ndako na ye nazalaki kokóma ye mosusu 3 mois nazala na ndako na ye natikala komona te aucun jour bo babiloko bapasteur oyo bakomi ke oyo azoteka mai azoteka mafuta mpona délivrance mpona guérison kende osalela mafuta oyo boye kende omela mai oyo eza soki na lobiko biloko nyonso wana ezali satanique ezalaki bonzambe te bongo yoka teke baoteka Bible lobi vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement ce qui réellement eza ya nzambe comme ya koteka pourquoi c'est que Bible lobi que de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Ils servent leur propre ventre. Yango mona un homme de Dieu azana somote ya ko extroquer ata mama moko mokola teka mangu bane bekalo kwa ya l'église na ye. Ti yo ka ba mususu ba kenda pena très avancé que yo memelanga offrande ya mwana Abraham wana Isaac. Ah papa ata Isaac amune nzambe asengaka Isaac bakenda na papa na bango bakomiti na zamba est-ce que Isaac azongaka na papa na bango to pe Isaac atikalaka na zamba Isaac azongaka na papa na yo pe muto ozolanda babiloko ozosalela yango tangaka makomi pasteur ayebiso ke salela yango offrande ya Isaac bon nayebi te ntango yo ozwa peut-être eloko na moto ya po baexplikaka yango ke eza eloko oyo ntango okabango motema esala opasi Abraham akabaki Isaac te akende na Isaac pe azongaki na Isaac ntango yo opikola parfois TV no na ndako po etikala kosala opasi okei pe otikeli yango pasteur wana maintenant yo pe okei kalifelo po ntango obanda koregrete moto na nzambe ekobanda encore kobobola o de plus ozindi oza na kati ya makambo na nzambe te osali offrande ya Isaac kende na Isaac na église basambela mpo na Isaac na yo ozonga na ye na ndako babilo ezalaki epesa offrande ya rachat apesa libonza boye esalela nzambe mpo ke ozwa délivrance ozwa guérison makambo na ye efungwama epa na oyo eza bien te eza nango babilo moko satanique. Bon tozala un peu na précision l'offrande c'est quoi ezouta na verbe offrir Bible nzambe apekisi kokaba te mais kokaba ezalaka d'abord volonté ya mutu. Même ton offrande, quand tu quittes la maison avec ton offrande, il faut d'abord prier pour ça à la maison. Te mikolo comme bengi pasteur moi zo senga zo imposer au non. Personne n'a zo conditionner prière. Mais papa, kuluna est avancé non? On est dans la kuluna na Bible na maboko. On va utiliser tramutinate, il y a un tramutine dans la Bible. Aza konyoko la yo sege aza na mawana yote ata mwana ndeko note yo kende lola ya okeli felo sege nzela mi bali akomene yo vidi jusqu'à lelo okutake toza na bato belé baza maladie baza na ba makambu ndenge na ndenge mezo silate le contraire rezo bakisama parce que nous sommes devant une église où déjà est très corrompu que ceux qui otali na sang batu na nzambe surtout quand on écoute un peu quand et demi pena et demi sur ça c'est que l'église est déjà compliqué y a un moment biso to zana ba makam na bango na te biso zana nouvelle moko to yenango to ngi to annoncer peuple de Dieu de partout landa biso on annonçant Galatie na article autant question na ngo qui ma papa aux approches à musée à Idine mais tout le monde après liwana musée shit yegi nzambe mala fait papo atika nzambe atika ko yebisa te que non simanaye bacha pasteur tel ba remplacer par que pasteur moko boye avant que muza kufa parce que tout le monde simanaye bacha ki mwana na wana c'est comme si na pena da mwana nzambe mala il paraîtrait que azali na vraiment na bonzambe te o azalaki polygame na basimi bale o abana ko mela masanga charge boya ko pesa ya nzambe mala ko diriger au commission nzambe mala net que boutique à famille ndeko mususu azwango te etikara na famille ba mabonze kota bo pesi mwana akoki ko dirigeant ngote par rapport à la vie au qui a bandaki ko menende et memaki ye na liwa bes ya nzambe mala me bandaki wa muzenza mayebisa ki elokote après yesu ke nanya remplacer parce que tout le monde qui second pasteur na a longwa ki ayo ko ça église mususu côté ya lycée Kabamba na commune à Kinshasa. Ah vraiment eza question moko malamu na umeli na nzambe malamu wana eza église nanga atati lelo
nazala na confiance nango pe namonaka ke atake bobebisa ngo bon église ebebaka te le corps de Christ ebebaka te bato nde baobeba. Ok, expliquez maintenant la question à poser. Moussa Idi Nabala avant akufa eza baliwa te yake mutu ayebi ki akufa. Moussa Idi Nabala ayebi te ki akufa koma Moussa na nzambe nyonso tu ayebaka liwa na ye tomoni na ba Élysée na ba Eli na peso ba exemple baze ebele papa bayebaki déjà liwa na bango nzela ya Eli na Élysée Eli ayebaki ke nzambe azo enlevé ye yokana biso pourquoi na lobi ke eza Moussa Idi Nabala azalaki ye Moussa Boloko Tangazi biso nyonso atanga na ibaki ke un jour parce que eza teke kaka mokolo nde akokufa okosi tukapele ke akufi mokolo atika mais toyebaki ke Moussa na nde a remplacer loba yo liwa na ye masolo échanger yo pe ozalaki na kati so oyebi ata yo nde oyebi wana oyebi ke église nde tozalaki ko Moussa Idi nazalaki na nguya na nzambe moto ya terrible ya koteya mais na oyo mpenza etalaki administration moto akokaki komaîtriser yango nde Boloko. Mais oyebi église à moment wana ezaki entouré na baluba. Baluba comment maman il paraît que maman nda s'imposer que famille va s'imposer. Non. Na veut cette histoire vraie na yebi. Moussa linga ke d'Afrique du Sud malade. Selon ye azaki na sengo ya kotika pefa te. Pefa ezali ba musée na bon natanga ba kombote po yo boyebi na biso histoire yo yebi mais oko ba wana nde ba imposa ki ba lobi omoni ba Boloko oyo ba musée Mbundu asanga oyebi bango ba grand mususu lokola ba oyo yebi c'est que ba otala ke soki bato batikali na église est comme bien organisée parce que ata yo moko yebi ozali mwana nzambe malamu soki papa Boloko atikalaka na église wana ba musée Ndamboma batikalaka na église te lelo mona ba église eze belebele ya ba pasteur ba uti na nzambe malamu toyebi ba Dieu vivant ba nanyo sikate na lepe ba uta kuna ba momo langi ba sonika futa avec koko ya musée vient na biso nanyo apôtre Mutombo avec tu dirigeant na choral na série wana na twapa parce que ba ngonyo surtout ba grand pasteur lelo ba dai ba koko pe bana ya musée sima ya musée bo remplacer qui moi na pefa et qui faisait volonté na été mais nzambe pas yebisa qui était pousser comment atika ki malobate papa muta comme déjà faible avant que le premier tour pour epi ka kenda premier tour ti aya pi kozonga tanga zongi omoni mo mufuma moko compliqué koti ba remplacer mère boy ba dribbler c'est-à-dire l'église comment nango corrompu donc nani ngako bete église ba solo église na la gitan ya koyoka nzambe te ki bonzambe sa ite nzoto nde salaki na ba profit na bino oyebi ata Jésus azaki na disciple moko azolala na tolo na ye so landeli disciple wana okutake azaki penza makila na ye ya onde bochaki pefa musée pefa memi na liwa akufi soki na ba 30 et quelques akufi trop jeune on peut se charger que esengelaki te ekoki na ye te mais soki polygamie ezala so azali na basi mibale mwasi moko azalaki kote na biso na beau marché ya titre foncier oyo bino bozwelaki ye hotel ya ovanda chaque jour aza na drink ozomoni ozokonfitike obotie na nzambe malamu obomonte vision ya musée omoni ke vision wana ekufa te oyo aye mikolo quand même azo sensibiliser omona mpe ke mwa mouvement ezozonga ezonga mais du moins moto nyonso mwana nyonso akokana na papa te mais tout disciple accompli akoki kosala mpe plus que papa mais bakokana te Idi Nabala azalaki mutu na ndenge na ye bana pe ya obota baza pe batu na ndenge na bango biso tanga na bongoli motema naza déjà pasteur tozoya na kinkole wana tozoya assemblée générale ndenge ezalaka to banda pe na boyo toza na mama ye bon eza na salle moko kuna to bando benga mama ye so biso tu ba pasteur toye to bando sopana wana to la wana to la wakati wana mona pu pe fabena ye ayibi mutuka père na bango ayibi mutuka ni ya nini wana mani san ayibi yango akenda ngo tibo sutuka pe boye na basi pe na kati wana musée abanda toujours ko yebisa biso ke botala ete na ye kokina mute
bon nyonso wana ba grand pasteur na benga bango ba grand parce que baza ba aîné ba ko trouver que musée quand même akoki kotika te que fondement nyonso ebeba bazo ça l'effort ne fils que bazo ata mwana moko akoka pe kolanda idéologie ya papa na bango mais ça qui toujours difficile alors Monique a kufi trop jeune oh monsieur super les cadets hein Aidine je crois oyebi tala ninge ba yeko imposer ya comme pasteur provincial ya ba mikolo na ba bisika ba poison ko na sali combien de temps tant muke accueilli c'est que eta ba leçon na vie tango oza ils côté ba imposer ba tchaki côté ya ba kisangani kuna OK ache pasteur provincial akendeki a otambola zonga ina carton poison na kati bon na évité ça les qui poison peut-être nzambe abengaki OK en réalité les amis nous ceux qui papa accueilli si ma vision est amoura bien té Moïse abandaki papa na d'un vivant mais surtout talika ke ba ministère ba papa bakina batika ba no mona ke neye masikatenda azokokate bon tout le monde appelle que papa ba moté tout le monde appelle que na église maman là modèle bazaleli dans peu de temps yo ak église wana ekoyi bana vraiment bakoya na bazonga na nzela ki bonzambe vraiment na vision maman na bango ezate bon ba église ezate ebele na ko citer ba komote mais citer ils a vraiment pas si équipe na biso moko so qui tozo détruire yango en présence ça va te Paul Pazo ba ke ne prenez pas part aux heures mais dénoncez les bien sûr avant de dénoncer papa avant de dénoncer comment est pas naïe Nte ba yamba te tuka ba to changer les frère Patrice pour Moïse mbi ayamba eta a humilier na liboso ya Cité Bethel andro ya frère Patrice tozana ba Thomas Lokofe ba musicien muso ba ya okutana ya bwakisa bango papa wana yonde ozo bana biso tozo recopier o makome lobi so moni mutu azana ma eloko moni ke sa wana siko na mama na biso te na église ya Congo papa oza humilier ko sala kutu bongo te mais là ok no mona c'est la humilier te ndambe message de mela biso ya suka to komi na suka papa vraiment to komi na suka naza ko annoncer grand événement oyo ezali na terrain municipal ya Bandal. C'est-à-dire, to vivre na papa, il dit nabala, il faut quand même to banda ko reproduire pe biloko to zo ke pa na ye po batu pe ba na télévision eza nani ko reproduire to ko sala o ke nzama pesio bon eza na subasima yango wana OK hein et Jésus le col la fondation il y a tcheli banga likolo la fondation biso pe to zo ko tcheli likolo la fondation mais il est déjà tcheli ya biso to zo ajouter likolo na ye OK c'est-à-dire que nous avons une croisade de guérison na miracle. Nous avons un terrain municipal à Bandal. Je crois en face de la maison communale. Nous avons un parce que nous avons un kibiso. Nous avons une forme de polémique. Nous avons une forme de malobaya Jésus et Kélibiso. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Abakisi, Alobi, Bokende, guérissez les malades. Ba aveugle ba mona ba koka pe batambola c'est pourquoi tozo annoncer na mutunyo sa Holanda biso onyo kwa mitro parce que thème toza nango kuna eza détacher les fungola ye ba fungola nani ba détacher muto aza ya kokangama c'est-à-dire nani aza kokangama eza oyo a multiplier ba échec na vie na domaine nyonso c'est ça batu mususu a multiplier échec na domaine ya santé c'est-à-dire atako tambola bo aza na nzoto makasi mais makolo baby moyen tambolezate makolo on fait retrouver vie lelo yo tellement que église eza ya kozinda okuta babiloko amanki ona ekomi mutu ako kende ko somba bato ba makolo partout kuna ye atambusi bango te ko kawana ya ye kuna so luki na mboko yo mona ete so ngo mona ye fungola ka chaîne wana na TV Skola ndaki yo mona kuna mais biso to vivre na papa o ya bokoli biso to mona mamu to aye na kolezate pour makolo telemi pe bandi ko tambola yango na obenga yo toza na terrain municipal ya Bandal le 24 maintenant le 25 juin. Le 24 le 25 juin. À partir déjà à 15h, tokozala wana toko adorer Nzambe, toko louer Nzambe ba serviteur de Dieu, ba ozala ndenge na ndenge ba oyemba wana. Tokozala na mama na biso pala omeonga oya koyemba. Ndeko na biso José Nzita pe akoyemba. Tokozala na mama Lor Mbongo akoyemba, le kunda sister pe ba koyemba. Après koyemba nyonso wana cadeau eza. Cadeau Nzambe azo réservé pour na yo eza kaka santé beba azozongi selo santé asika makambo esimbaka te ao reprendre yo nyonso komi exact c'est pourquoi to benga yo eloko to matière eza juste pour na kotalisa yo ke
nzambe aza lelo lobi pe libela ndenge moko a changer te soki abikisa kala ti lelo continue ko bikisa yango na obenga yo toza na terrain municipal ya Bandal le 24 na le 25 juin panza sango oyo tindela bato oyo bike ba échouer na ba domaine ndenge na ndenge akenda bo plutôt partout esimba te yebisa ye nzambe aza kaka na Congo okoza la congolais te nzambe atinda lipamboli no na Allemagne ndongo na mutu nyonso kaka nakende yaya oza congolais nzambe abongisaki yayo kaka na Congo Allemagne okende lokola voyage oke visiter ozongi mais nzambe wana aye pona kotalisa yo ki aza surtout tokomi na temps ya mokili ekomi na suka Jésus aondima te ke otikala ya kobeba bongo yango aobenga yo na terrain municipal ya Bandal tokozala wana 2 jours le 24 le 25 juin partout ozolanda biso komisa sango epa na bandeko mosusu nyonso bana Bandal ezala na Tchangu ezala partout ozali c'est-à-dire invitation cordiale eza mpona yo tokoya wana toluwe nzambe kobosana problème na yo te yaka mpe nango awa nzambe abengaka bato akondima te ata yo ozondima te parce que aidi na bala oyo akomisi nga pasteur lelo azalaki na kondima te le jour abongolaki motema wana ayaki d'abord mpo abeta mosakoli me ntango aye nzambe akutani na ye confusion ekoti lelo aza motei c'est-à-dire yo koza na tembe mais eloko na conseiller yo plus kozala na tembe te parce que Jésus asilisaka batembe Jésus alongolaka bato soni Jésus achangeaka bato bilamba asika Jésus apesaka bato makoki ya komona gloire ya nzambe ke okozala dessus te nde eloko tomatia okoyebisa yo ke le 24 na le 25 juin 2023 bien sûr toza na terrain municipal ya Bandal eza juste en face kaka la maison communale oye congé outi Europe outi wapi atako oye congé te ozolanda biso esika oza kuna c'est-à-dire c'est possible ya kofuta billet oye et nayebi biso ke nzambe oyo tosambela aza mpe aosalela yo basurprise oyo okoka koloba te mais du moins biso toyebi kaka kende sakola liloba na nzambe yebisa bato bokonzi na nzambe komi pene bondela mpo na babeli babika babwate batambola baveugle bamona nde yango biso toyebi e nazobenga yo yaka kokoma wana peut-être mpe ozolanda biso parce que oyebi ke évangélisation eza mbongo mais évangile eza ofele oza peut-être na besoin mpe ya soutenir émission ke ozo soutenir campagne wana parce que kuna oyebi modernisation esi eye biloko nyonso ezala wana bapodium bamusicien oyoki ndenge na tangi biloko na ndenge ezala wana c'est-à-dire olobi ke osoutenir croisade wana numéro na biso eza wana okoti en contact soit olobi bongama ona waka na podium osalika surprise odéposer podium na stade wana na terrain municipal ya Bandal toza le 24 na le 25 2 jours kobanga te ndenge nazoyoka terrain yango eza bakuluna eza yaya bato nyonso wana baza important epa na Jésus c'est que nzambe mpe aorécupere bango kaka bango wana bachange mpe vie lobi baservir nzambe c'est pourquoi kobangela bango te mais du moins service mpe ya sécurité ekozala bakosécurize manifestation moto abiki lokolo ezongi ya sika na kimia nyonso azongi mpe ndako na ye aotambola c'est ça l'évangile eza biloko ya bapolémique te yango omoni ke toyei koannonce yo yango le 24 na le 25 juin toza na terrain municipal ya Bandal koma wana déjà na 15 heures faveur ya nzambe ekota na vi na yo alors nalobi ke nzambe oyo atindi olanda biso aza na quelque chose mpo na yo alors na sujet na yango tokoki kotanga verset moko parce que eza makambo ya nzambe tokoki kosilisa yango bongo te sans kotanga quelque chose Matthieu chapitre 10 tozotanga verset 1er. Puis ayant appelé les 12 disciples il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Atindi baye kolibo kende apesi bokonzi yako bikisa ba malade nyonso. C'est-à-dire oza malade yaya kobanga te koyoka pe somo te. Jésus a obenga yo parce qu'il faut reprendre vie. Pour oyoki tem na biso eza détaché le. Faut pas fungola yo. C'est que maladie nyonso il faut fungwama. Apesi pouvoir wana kobenga na milimo mabe.
parmi milimo mabe tozana ba chômage tozana ba blocage ata ba maladie non soignée saka ba milimo mabe c'est-à-dire ceux qui pendant église et juste sérieux et tiennent ko sambela bo pito yo kangama parce que mutu nyonso azaka oche loboko ezala ba cancer esili ezala lokola mama moko azolanda biso wana na New York azaki na cancer des seins lelo prière kaka en ligne abika à salut action de grâce ya drum te beta la tilelo et utakuna pourquoi parce que bible lobi nzambe azana ba oyaye nde asuki siwana na seta lobi allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons vous avez reçu gratuitement donnez aussi gratuitement et ça signe oyozo que okwei na maboko ya faux pasteur tango okoma na église moko boy faux pasteur ayamba yo il faut somba fiche yaya o comparer église na hôpital mutu na hôpital kuna po akoma médecin après de combien po akoma médecin et puis aya ko yamba o kaka ofele bongo et ça différent na église awa po yeba signe ya liboso esika mabe okomi soka okomi na eloko ya kosomba yaka na mai wana sala boy o service boy somba c'est démoniaque ba olongo yo na bonzambe. C'est que si quand nous sommes bongo et contredire maloba alobi vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas dit que nous avons fait offrande. Non, offrande ezali yo bongisi quelque chose na yo pour nzambe et non pasteur a imposé yo. Et si quand nous sommes fiche service ya boy faut pesa boy. Et va que kwei na maboko ya ba mercenaires. On a compris, c'est pourquoi Jésus a le baki. Tous ceux qui sont venus avant moi, les brigands, les voleurs, et essayez un peu à citer qui avant Jésus. Avant Jésus. C'est-à-dire, Esabiloko à Kolongola déjà. Et en gros, on a aussi ça. C'est OK, il y a Hébreux chapitre 7, le verset 12. À l'objet, le sacerdoce a changé. Il doit aussi avoir changement de la loi. Tout ça, le sacerdoce, c'est à ma foute à l'issouté, parce que dans 8, 9, à l'objet, le sacerdoce que nous avons aujourd'hui n'est pas transmissible. N'est pas transmissible. Nous avons aventurier mususu. Aye asimbi kiti na le kwa pasteur. Alors bon, on a besoin à mutu atami baye ba pambola malelo. $300. Ya kaka 300 tia vanda na kiti na ngana oza beni. Mais c'est l'escroquerie. Hein? Le sacerdoce n'est pas transmissible. C'est la Bible qui le dit. Alors, pouvoir ni no esali que oza merci beaucoup l'homme de Dieu, merci merci d'être venu. Merci. John Kamana ma caméra, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya ko baki nzama boto croyez que ce soit concentré à la prochaine bague. OK. Beaucoup ça décidé ndelo ko tomatia ko yebisa yo que le 24 et le 25 juin 2023 bien sûr. Dans le terrain municipal, il y a Bandal. Et ça juste en face de la maison communale. Oye congé, outi Europe, outi wapi. Attaque oye congé, te ozo andabiso siko zakuna. C'est-à-dire, c'est possible que vous habillé, oye, et naibisio que nzambe auto sambe naza. Et à ça le ba surprise oyo okoka kolobate. Mais dis-moi, biso to ebikaka kende sakola, liloba nzambe bisabatu bokonzi nzambe komi pene. Bondela pona babeli babika baboite batambola baveugle bamona nde yango bisoto yebi et nazobenga yo yaka kokoma wana peut-être peu ozolanda biso parce que yebi que évangélisation eza mbongo mais évangile eza ofele. On a peut-être besoin de soutenir l'émission que ozo soutenir campagne wana parce que kuna oyebi modernisation ici biloko nyonso yo zala wana ba podium ba musicien yo kinenge na tangi biloko na ndenge zala wana c'est-à-dire le que o soutenir croisade wana numéro na biso eza wana au côté en contact soit le bibo ngamo na waka na podium au salika surprise au déposer podium na stade wana na terrain municipal ya Bandal. Tout le 24 et le 25 2 jours. Kobanga te ndenge nazoka terre yango eza bakuluna eza yaya batu nyonso wana baza important epa na Jésus. C'est que nzambe pe a récupérer bango kaka bango na ba changer pe vie lobi ba servir nzambe. C'est pourquoi kobanga la bango te mais dis-moi service pe à sécurité kozala ba ko sécuriser manifestation
muto abiki lokolo ezongi ya sika na kimia nyonso azongi mpe ndako na ye aotambola. C'est ça l'évangile. Eza biloko ya ba polémique te yango omoni ke toyei annonce yo yango le 24 na le 25 juin toza na terrain municipal ya Bandal koma wana déjà na 15 heures faveur ya Nzambe ekota na vi na yo. Alors nalobi ke Nzambe oyo atindi yo landa biso aza na quelque chose mpo na yo. Alors na sujet na yango tokoki kotanga verset moko parce que eza makambo ya Nzambe tokoki kosilisa yango bongo te sans kotanga quelque chose. Matthieu chapitre 10 tozotanga verset 1er. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Atindi bayeko libo kende apesi bokonzi yako bikisa ba malade nyonso. C'est-à-dire oza malade yaya kobanga te koyoka pe somo te. Jésus a obenga yo parce qu'il faut reprendre vie. Pour oyoki tem na biso eza détaché le. Faut pas fungola yo. C'est que maladie nyonso il faut fungwama. Apesi pouvoir wana kobenga na milimo mabe. Parmi milimo mabe tozana ba chômage, tozana ba blocage, ata ba maladie nyonso anisaka ba milimo mabe. C'est-à-dire ceux qui penza église est sérieux et tiennent ko sambela bo pito yo kangama. Parce que mutu nyonso azaka oche loboko ezala ba cancer esili ezala lokola mama moko azowela ndabiso wana na New York azaki na cancer des seins lelo prière kaka en ligne abika asali action de grâce ya drum te beta ti lelo e utakuna. Pourquoi? Parce que Bible lobi Nzambe azana ba oyaye nde asukisi wana na seta lobi allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et ça signe au kwei na maboko ya faux pasteur. Tant comme en église moko bo faux pasteur ayamba yo, il faut somba fiche. Ah, yaya, on comparer église na hôpital. Mutu na hôpital kuna pour comme médecin. Après de combien pour comme médecin. Et puis aya ko yamba ka ko fele bongo. Et ça différent na église. Église awa poye ba signe liboso esika mabe okomi. Soka okomi na eloko ya kosomba. Oh yaka na mai wana sala boy au service boy somba. C'est démoniaque. Ba olongolo na bonzambe. C'est que esika nyonso kokuta bongo et contredire maloba oh. Alors vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas dit que mutoko peut s'offrande. Non, offrande ezali yo bongisi quelque chose na yo pour Nzambe et non pasteur a imposé yo. Et si kan nyonso oh fiche. Oh service ya boy faut pesa boy. Et va que kwei na maboko ya ba mercenaires. Ah, on a compris, c'est pourquoi Jésus a le baki tous ceux qui sont venus avant moi. Parce que brigands, voleurs. Et essayez un peu à citer qui avant Jésus. Okuta ke batunyo so banzambala. Bayaki avant Jésus. C'est-à-dire ezabilo kwa kolongo là déjà. Yango mona pona kosilisa. So ke ina Hébreu chapitre 7 le verset 12 alobi le sacerdoce a changé. Il doit aussi avoir changement de la loi. Tout ça le na sacerdoce ya mafuta lisute parce que na 8 9 alobi le sacerdoce que nous avons aujourd'hui n'est pas transmissible. N'est pas transmissible. Moutako zatene na mona ba aventurier mususu. Aye asimbi kiti na ye le kwa pasteur. Alors bon, on a besoin à mutu atami baye ba pambola malelo. $300. Ya kaka 300 tia vanda na kiti nanga wana ozabeni. Mais c'est l'escroquerie. Hein? Le sacerdoce n'est pas transmissible. C'est la Bible qui le dit. Alors, pouvoir ni no esalio ke ozwa moto yango na ebite eloko nini otie na kiti. Ah, yango wana besoin na réveil ya sol. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci Nabino Nyonsto Bolana biso. Merci d'être venu. Merci. John Kamana zasi ma caméra bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzama boto croyez que ce soit qu'on se trouve à la prochaine. Bye.